Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu Masia, eza yanga bino susu se Rebecca, na Yesu susu liboso na bino, pona ko partager na bino video oyo, eza iloko mama Rebecca abandaka, mais na lingi na silisa te parce que suka ezalaka te, parce que tant que tozo vivre na sena moi oyo, tokolo bate na eko silisa yango, parce que Saint-Esprit mutapesa biso inspiration pe mayele ya kolobela likambo. Donc soki eloko wana ya malamu Mathieu to muso eza na intervention ya ndeko moko o azolekisa ba moment oyo mama Rebecca pe alekisaka. Il y a des combats spirituels mususu to bundaka te mais nzamba pesa biso victoire. Alors lelo eza moko ya témoignage moko ya mateya moko ya kolendisa ba mama o mama Rebecca pa ye nango pona kolendisa ba mama. Naza awa pona bino mitune zaka ya bino ba réponse pe zalaka oyo Saint-Esprit opusenga pa peselinga ngo mayele nde na yakarango parce que ngala ko tuta tolo te pona binanga koloba te mais lisungi ya Saint-Esprit ezangaka te na bato basengaka yango nde mona ni su liboso na bino pona kobosala na bino émission oyo. Mais avant tokota na kati ya émission na biso mama Rebecca ye nango titre ezali pona nini toyeba yango mais avant makambo nyonso totika moma ona maboko ya Saint-Esprit po yende mutu azali solution ya bato. Oui biso tolobaka mais mutu apesaka solution na makambo nyonso eyaka Saint-Esprit de Dieu. Yango mona linatika moma na maboko ya Nzambe po te Nzambe azwa contrôle nyonso pe asalisa ngai pe nayeba koloba liboso na bino po nayebi koloba te. Na bondeli na kombo na Yesu Masia molimo mosantu ozali Nzambe nanga oyebisanga eloko moko eza tango na yo nga nalobaka teka pona sambela nde biso bato moki tosambela pona olakisa bato kosambela me nga nalinga na prière na ngai naloba likambo eza bongo po toyeba na kosala naza kobelela yo Saint-Esprit de Dieu na kati ya video oyo ose manifester puissamment po yo yebisanga eza tango na yo eza isu tango ya kindoki te ya molili te ya ténèbre te ya famille te mais eza tango na yo naza na posa na yo osunganga osalisanga liboso ya bandeko na nga oyo eza libota oyo memanga mpa na bango parce que obongisa ngai mpo na bango obenga nga mpo na bango opona nga mpo na bango yawe Nzambe bayeba kolanda mitema yo ndo simbaka mitema eza mabanga c'est toi qui nous a promis na mukanda Ezekiel ke yo kobongola yango kokomisa ngo mitema malamu pe okolongola makanisi mabe okopesa biso makanisi ya losambo preuve ani je suis vivant ochangea vie na nga nazalaka mwasi ya loyenge ya bitumba mwasi ya babar mwasi ya loyenge makasi ya makelele ovandisanga kimia Seigneur okangolango kobongisanga olokotanga na putulu nasali tokomisanga ya yo naza témoin ya kotatola bolingo no na libota na yo ndenge moko pe bao bazolanda ngai oza capable kosala bango odela osalela ngai na nguya na yo nde toza na posa yo agir Saint-Esprit de Dieu totiki moma o na maboko na yo makila ne couvrir ngai na bango bato bazolanda pesa bango discernement ya comprendre bitu ya video o Seigneur o nyonso ezali ya yo te ezala musika na biso na kombo na Jésus-Christ de Nazareth zwa contrôle de début à la fin ya video o Seigneur tukate opesa biso pe mayele ko répondre na ba question de kwa tunaki kimia na yo ebela biso na kombo na Jésus-Christ de Nazareth to bonde botolobi amen. Saint-Esprit de Dieu azwa lokumu ezonga na Nzamba Israël le Dieu vivant Nzamba asalaka biso ngolu o apesi biso makoki ya kotema biso liboso na bino biti ya video ya mama Rebecca avant kota na kati ya video na nga na yeli video ya makambo ya basi oyo nanu basimbi bana te basi oyo nanu baboti te basi oyo pe bazoleka na bandoto mama Rebecca pe banda koleka na yango basi pe oyo mususu bazobondela maintenant nous basimbi bana te est-ce que fuka bajena ou bien kabalela kamakasi kande anape alelaki est-ce que fuba pesa pe ka promesse ka panza me ponza mapesa bango bana point d'interrogation ngana bino to kotanga vana ya kolobela likambo na kolobela na tangi na mukanda ya Bible po bozwa pe Bible na bino bosungaka ngai ngana tombo Bible ya Lingala nazotanga na mukanda ya banzembo donc na psaume nazotanga na psaume 113 natangi de 1 à la fin parce que za suka nango esuki ka na 9 bino pe botanga bisika oyo tozobimisa mateya na biso na témoignage ya Sœur Rebecca ekokompanie video oyo mpona kolendisa bamama mpe kopesa espoir na bandeko na ngai ya basi rien n'était possible en Dieu natangi na kombo na Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia bokumisa Yawe, bino basali na ye. Bokumisa Yawe, bokumisa Yawe, bato nyonso bakumisa Yawe. Banda sikoyo ti seko na seko. Na epai moi ebimaka, pe na epai elalaka. Bato bakumisa Nzambe, za recommandation oyo bazopesa biso po tokumisa Nzambe. Yawe azali mokonzi ya bikolo nyonso. Kembo na ye eleki likolo na munene. Nani akokani na Yawe Nzambe na biso? Mboka oyo ye afandaka eleki likolo na musika. Akitisaka miso na ye na se musika penza pona kotala likolo pe na mokili. Atelemisaka bato oyo bazanga makasi pe bakweya. Alongolaka bato bakelela na bisika ya bosoto. Nde nalobaka ke Nzambe azonga pe na poussière na poto penza azotalisanga bisika olukuta ngai. Vraiment naza témoin ya écriture oyo yango natie commentaire. Nga penda naza témoin. Atiaka bango esika moko na bato ya lokumu, pe na bato minene ya ekolo na ye. Yango monaka ke se Rebeka pe Nzambe atia na esika moko ya lokumu, na esika moko ya malamu. Na vivant naza témoin ya écriture oyo yango pe na témoigner. Abenganga ekolo ya Jacob. Ba Jacob bato na ye ti. Kape na mutu na ye na continue na tangi na 9. Apesaka lokumu pe esengo na basi oyo babotaka te. Akomisaka bango bamama na bana po basepela. Alléluia bokumisa Yawe. Basi na biso pe sujet na biso eza lelo po na basi onanu baboti te, basi onanu basimbi pe bana te. Se Rebeka pa za témoin muto bakondanaki akoko bota te. Yango moni nazalaka wana pona ko fortifier ba mama ona basimbi bana te, ba mama ona no baboti te. E bongo tozonga siko na ba question bandeko na biso bapozaki mama Rebeka bolanda na ba question, après nga na répondre na ba question wana. So na répondre bien bokomate pikaka. So pe na répondre bien te bokomate kaka po na senga sous sagesse plus aussi na Saint-Esprit. Pote mama Rebeka ayaka kokomate malamu. Na ebisaka bino lisungi ya Saint-Esprit ya malamu, yene muninga malamu oyo ayida biso. Par là mama Rebeka linkoloba isusu nini pona basi oyo babotaka te, oyo na basimbi pe bana te. Na Bible to bosana te za na basi oyo bango Nzambe ye moko arendraki bango stérile po na gloire na ye. Na ba citation mususu ezalaka Nzambe moko apreparaka yango bevenema wana pona kembo na ye ya lobi. Ezala ba citation mususu Ana pe tonga zaki na ye kobota te bandeko nanga Ana obota te, mais histoire ya Ana malgré penina zo finga ye ezalaki nango penda prioritaire te ke Nzambe kana pesa ye mwana po ba ofinga ye. Donc soni na yo te muto kosala Nzambe apesa yo mwana. Mafinga ya batu te na vi na yo nde kosala ke Nzambe apesa yo mwana. Nzambe asalaka te po batu balobi, Nzambe aza ko agir te na citation ya bato na kaya bato. Nzambe agisaka na volonté parfaite na ye, na ta na ye, na ngonga na ye. Alors na ngonga ya Nzambe nde écriture nga na invokaka mingi. J'agirai, qui s'imposera? Ton Nzambe aza ko agir na vie ya mutu, mutu akoko s'imposer azate. Peuple de Dieu tika na ebisa bino nga ndeko na bino ya mwasi, na eko comprendre loko moko bien, bo attirer attention na loko na lingi na loba. Na comprendre loko moko, soki ba esprit mabe, soki ba ndoki o ba travaka na milimo mabe ya molili, soki bazo nyokola mwana na Nzambe, ba nyokola ka bango na espace o ezana no temps ya Nzambe te. Omoni na espace o ezali mutu tonga zo luka Nzambe, asala na bomoi na ye. Meta Nzambe nano ekoki te pona sala likambo ya zo senga nga na vi na ye. N'espace ya ta Nzambe wana parce que Nzambe sala likambo te kamba mo bosenge pour apesi bino pour mais makambo ezara désordre na sena moi. Notre Dieu est le Dieu de ordre. Sala likambo na tango ni tonga memela pe mutu eyano losambo na ye. Alingaka mutu amona ngo ke ezali ke Nzambe ne mutu apesi ngai. Ezate pona sambelaki parce que soki kana ba prière na biso Nzambe sala pa pesa biso ka ndeto
tosenga pesa biso mais toza makambo nyonso biso tosenga nzambe mais nzambe atalaka nini tozosenga pe na ta nini est-ce que za mayele ya kozwa likambo o pe ya kobatela yango nzambe atalaka baparametre na o biso toyebi te po te accorde biso même prière na biso parce que alobi moko te akosenga papa mwana na ye asengi ye papa na ye lipa apesa ye libanga. Donc nga lelo na comprendre pe na yeli basi ona no baboti te po eza moko pe ya témoignage na sœur Rebecca betela bino mo flasha bino pe ndambu mais na ko comprendre loko moko na lingi na lendisa bato ba olela pona kaya bana oyo azolela pona musala oyo azolela pona mukanda oyo azolela pona ndaku oyo azolela pona libala. Alors nyonso wana biso tozalaka nango posa ennemi ayebi yango. Même na makanisi na biso nga déjà Saint-Esprit sosolisanga même ba penser na biso mususu diable pa yiba biso na nzela makanisi kaka ezati ka fois tia biso mninga mabe po betele lisonda memi na monda molili non 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 même na nzela makanisi na biso moko pe to fungola ba porte diable pa ko ayiba biso pe makambu na biso na nzela ba penser na biso aluka pa yeba ba prière na biso nini to kana pe to sala na nzela pe na biso moko ça que pe yo bimisango boye. J'espère que vous comprenez. Wana de Saint-Esprit sosolisanga. Mais naye ko comprendre loko moko pendant ta ya nzambe na ta o mutu azolezela na espace wana soki na volonté nzambe ko kite na vie ya mutu nde sika diable azalaka penda fo agir makasi na espace wana pota la kisamu asilisa kondima mutu na nzambe na ye to a désespérer mutu to kocho ba souci memelo ba malade ba conséquences pendant que loko wana ozwana yango. Nzamba opimela biso loko nini na oyo ya pesi na bomo na ye moko na mikabi bongo penda kufi penda pote biso tozo pe bomo ya seko akufi ne kuluza sopi makila na yesko loko ni eleki makila na nzambe mabota na yo mutu eleki makila nzambe to libala nde eleki makila na nzambe to esengo yo zoluka nde eleki makila oyo ya sopaki ne kuluza kozala emilie bongo pote yo zala bien non ezaka na espace moko boye o nzambe alingaka na tana ina sala na ngunga na ye na lobana pambule na 2026. Alors pendant tout ça année on est sur 2025 ennemi akozala agité na ba révélation na batu na yo moko pa ko jité pe ba penser na yo abando boki ba mauvais sort ba penser na yo bando boki ba mauvais donc ba idée na yo ko bunga oza mutu moko kabara donc oza kimiate nyonso wana parce que ayebi kita oyo ezana nta nzambe te na moment oyo toko kwesa ye na moment oyo toko sisa fois na ye na moment oyo pe toko sala ka raté pe pamboli wana na maloba na ye moko pe to sa se maloba erreur po ta zanga lipamboli wana to meme na banzela moko boy to la mwasa Job olinga ka mobile na ye afinga nzambe pendant que nzambe déjà tout est là qui est tolo liboso ya Satan. Mais mon esprit bande konime moi ça Job ezaki mon esprit ya monguna par rapport nde to tangi déjà na Bible Satan ndenga yebisaki déjà nzambe mais yango na lobaki susu moi ça Job ay ko loba finga nzambe donc wana tozo comprendre déjà mais nga na memeli bino ezali ke nga pese Rebecca ata na bala isuna libala ngona balini wow, papa personne na BBC na BBC. Ata libala ngo ekufa po ezaki ya mama na. Mais na bota parce que na wuti na mwasi mo bakondana ki abota te balinga nga pe na hérité yango. Na salela ba famille, to na salela bango musala, so pe na butu pe na moyi po te nga na muumbu na bango nga pe na bota te. Mais tonga na bali nga nazali kolala peti tonga na bala ki libalo ekufa nazali pe kolala nazo lota vana bota baso bobota te bolanda piaso ke ya kobota te koto de côté de famille zo sona nga na ténèbres famille na biso babi na bobota te famille na balela ka balobi akobota famille na biso babi akobota te famille nga na balela ka balobi akobota siko koswana wana na butu ngane butu na osibi ba conséquences ya ba fausse couche. Est-ce que vous comprendre ya ba fausse couche mais prière nanga mama Rebecca zalaki lokola nga mo pe na mi fongolela ki ba porte belé na ba avortement na vie na ngai kozwa bazemi kosopa kosopa bazemi na lobaka na kotanga misape makolo na maboko na yebi na ngai te. Nga yebisa bino vérité parce que nazo senga Saint-Esprit esprit ya vérité fo la tangai
nazoloba na bino solo basi oboboti nanu te bolongola bazemi te. Siko prière nange ezalaki nini? Prière nange ezalaka nzambe ko juge ngai selon mabe na ngai te. Na trouvé grâce liboso na yo. Nayebi nasalaki mabe, nayebi nalongola bazemi. Mais nafuta mabe o nasali te, yokelanga mawa. Nazangi batu balinganga. Nga batu banda balingana baonga te nayebi pe mutuna makolo te bayinanga mpona nini. Nazangi batu oyo balinga, nazangi nanga famille. Mais pesanga libota na ngai. Pesanga famille na ngai. Kotala mabunga na ngai te, kotala mabe na ngai te, yokelanga mawa. Repentance sincère pe ekontaka. Mokili monde de ténèbres côté gauche, côté droite, o babara famille maternelle na paternelle, bongoti. Ekoko zala agité na butu. Mais yo moko ndenge ozana oza kolo likambo. Fo eba koloba na tribunal ya nzambe. Fo zaka na mwa dire liboso ya nzambe na yo. Ato yebi koloba te, mais Saint-Esprit ayebi ke mwana azolinga loba boy, mais ayebi nde koloba te. Mwana nanga azolinga sala boy, mazande na makoki te. Mwana nanga mayele ne ezolinga boy, mais likambo eza penda boy te. Nzambe Saint-Esprit aza mosungi na biso, ayaka na apo asalisa deka biso asunga biso. Ndo mona molimo mosato mosungi bana bato. Po mema biso ka na nzela ya malamu. Donc Saint-Esprit aussi nzamba bolingo, nzambe na mawa asalinga grâce bande kuboka lisolo na bandi kobota. Siko mutu nazaki na ya banda olinga na makamba kobota te. Mais ngai yaya ndiko na bino na matata na linga kaka makambu ya kobota. Aboti bana mibale mabota ekangami. Mabote kamnga minga na bota isute na komisu na zonge makamba ba fausse couche ngabi ko simba te. Na koti ba prier ngamo na makasi na makasi malgré mutu nazaki na ko vanda na iso na zuize makangi singe nemi asiliki angala komino kwa mutu na memi ngambo. Mais nzambe na bande kolelela ka nzambe kolelela nzambe ti mukomobu na saka jeune na ngamo ko ya prière pe na bondelaka nde na yeko nde na beti na témoignage na lali na ndoto na osokola nzoto na kacha ko sokola nzoto na biso nde na moni singa. Tona moni singa na bandi ko benda singana na moni nzete. Tona moni nzete wana na moni sko nzete wana bakoche ke on lokola ba soso mwende ba pigeon chemike mike na ba soso. Donc bana déjà bakufa, donc ba soso déjà symboliser bana. Donc pour na yeto chebwe po bimisaka batu o bakufa donc akobota lisusu te. Mais na nguya ya nzambe ndenge David aloba na nguya nzambe tolongola ki yango. Po na makasi na ngai te na lisungia Saint-Esprit tolongola ki yango. Donc mutu mususu poko za babaka eloko moko place au mwana vanda te. Mais rien n'était possible en nzambe, nzamba longola biloko wana nyonso. Je suis témoin naza mutu o nazo pesa témoignage vivant lole yebi. Tout na ta Saint-Esprit papa. Maman Rebecca lobaka ezaka ya solo Saint-Esprit. Akoyebisa ko sireux na chambre. Yende muninga malamu kangama na ipo yende butako itale biso pa yebi solo biso toza koloba. N'est-ce pas si wane nemi akoko nyokolo mwana nzambe na boti bana mibali na bandi kobota bana nga mibali boyoka wane zaki na tango nzambe te enemi abandi suko yela ngai su na bandoto nanga yo kobota ka mwana mwasi te besprit komi ko bimbela ngai ba demo ba komi ko lobela ngai yo kobota ka mwana mwasi te yo kobota ka mwana mwasi te yo kobota ka mwana mwasi te. Mais nzambe na lola na lali nazolota na hôpital pa na boti. Tant na boti ba médecin batomoli mwana na moni sexe mwana mwasi na bandi ko sepela na ngai. Tant na bandi sepela na structure boy bandeko na ngai na ndoto. Ezaki ndoto. Esengela ki alataka ndoto na yo alataka nzoto ndenga alataka Joseph Gouvernet bandeko ne bagumba melaye. Asalaki toujours na tango na ye Mama Rebecca ki kobota mwana mwasi. Malgré témoignage bomba mawana. Omoni vinanga bolanda témoignage ndampu. Ba témoignage au Sœur Rebecca na beta te. Eza tellement grave, tellement belé, tellement moneno loba. Moi soleka na makambo. Sero yo mona pe makambo penda ya solo. Bon banda oseka po anini. Bon ozaka gentil bwe po anini. Ndeko nanga nzambe sona asalite ba diabola za agité. Mais yo kanga mutema na yo okobota. Nzamba lobi apesaka basi bana po bango pe basepela. Ngata on bapesi nga bana elobi te nazaki digne, to naza juste to nazaki bien. Non.
me nazwi bana na ngolu na nzambe. Nzambe ndapesanga bana malgré nzambe tonga saka na tango na ye asalela kinga parce que moni biso bana nzambe to musu nzamba o permettre te sika na nde sika na nina pambolela yo me yo mwana na nzambe kakara lelo pe nzamba bisava na kokisa posa motema ne moni ne sengeli esimba pe motema muta pimela ote esengeli nanga façon na prière na makana nde kobika nzamba salinga ngulu apesinga ibana malgré na tikai na bana nga bango moko na bokolaka bango mais bolamu na nzambe kokisami na vi nanga po mama nanga botaki mwana kaka moko na mokili me mwana ngo apopoli lelo azana barai esengolo kumo ezongela nzambe na tutela nzambe nanga tolo place wana parce que mabala nyonso ezaka ya nzambe te mabala nyonso ezaka nzambe te moko ekozwa ma question na question ndeko atunaki ngai yango nalingai nayebisa bino bamama ya bana nanu boboti te nalobi bamama ya bana me nanu boboti te bokobota na bino parce que ta na bino nanu ekoki te soki ta na bino ekoki bobota na kimia elobi te ke nasala nini yo yebi biso lolenge tozalaki kokende kolongolela pe na bazemi yango yo yebi faso biso penda to bandai kokende kosalela bamakambo to tozalaki na bonzambe te yo yebi mutema makasi ya bondoki tozalaki nango penda mwana oyebi ke o eza zemi aza mutu nozomela bakisi ozokapeli bomo pasi nyonso ana kaka bima botama te mais nzambe le Dieu de miséricorde, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui enlève l'iniquité balobaka bongo ayokeli ngai mawa alimbisi ngai asali ngai bolamu ebongo kaka yo bayebisi yo bato baza na bana nde baaki dini ya komema bana babimisela o bavina bango basalaki penza na secret nde bazalaki basase na bana ngolu na nzambe ndeko na nga alors ngolu wana eyaka na limite te ti lelo toa na une année de grâce oyo jésus atia oyo aprograma lelo oyo toaka na ta ngolu alors ngolu na ye eza kosala ekosala pe na vie na yo so forte pourquoi kozala na souci pourquoi komitungisama pourquoi kolela pourquoi komiboma mpo na mwana akoya na ta na ye na moma na ye okosatandre kutu te oyebi ngata nazwa mbuzemi ya mwana mwasi ya libala ekufi deja sikoyo ngai libala ekufi ngai naza na zemi mutu ntaka mutu alobisa kotaboka yango bajete obosani na ngambo Egypte molili mais azoba yo nazomona oloko oza na zemi nga namona komi kobanga motema ekomi kobanga façon deja tobebanaki sikoyo azoyebisa ngo oza na zemi ake na hôpital bayebisi nga mpe nde oza na zemi ngabi bandeko na banda prière oyoka tobondelaka mpo mwana botama tobondelaka mpo mama asimba mwana me na bandi kobondela prière mpo nzambe alongola mwana na bandi kotalisa nzambe ke nzambe na ngai kushi na kolatisa mwana kozwa wapi miliki na kolatisaka mwana na kopesa ye na kozwa wapi awa yo lobi nga funa bima na kende koto na kokende nga kopapie te nga kondaku te na 4 na nga oyo na oyo na libumu na kosuka wapi me ngai bobosana te balobaka na kobota mwana mwasi te nzambe alobaka na nga deja na révélation ndenge alakisaka nga deja elobeli ya nzambe yango na binzambe alobaka na nga parce que ndoto mosusu eza deja langage ya nzambe ke alakisaka nga deja kobotaka mwana mwasi me na ta nini na ngonga nini bandeko nabosanaki nayebi lisusu te me lokola nzambe alakaki nga aza fidèle meme libala ezosila nango funaki ekotelengana na nyokwama me nzambe apermete nabima nelaka me nga nayebi te oyo aza na libumu na nga la promesse que Dieu m'a donné nga na bandi kotalisa nzambe kushi nga na bandi kotalisa nzambe miliki bandeko nga na bandi kotalisa nzambe ndenge naza incapable ya kobokola mwana oyo soki abakisami na place nazokende nzambe nga mo deja na vivre deja vie ya kolala libanda ya 115 wana nayebi yango bato baleka na nzela na poto bayimaka nazoloba eza nzela ya pasi siko oza femme sele yoza yusa mukando na bana 4 ezalaki souffrance makasi mpo na ngai nalelaka kaka sikoyo bato yango mpe mpo bazwanga babi madame mutu wana abombaki na ndako mani wana azela nanu biso tolukelo esika
Otoko tia na famille na otoko peso deux chambres te séparées bana bazami ke. Donc faut zala on a mukolo ndako papa bana lobi ko simba te. Yo na ndako ko vanda te. Fobi obima. Obima obenga taba police. Awa na poto basundola mwasi na bana te. Kende ata na re de bis na bana na yo na butu nde sika babengaka l'État. To nazoka maloba o mobali azoloba. Nazomona na zemi bandeko esimbaki te na banda prière ke Nzambe longola mwana oyo. Nzambe longola mwana oyo. Seigneur yokelanga mawa na okoko bokole te pushi wapi miliki na kozwa wapi Nzambe bandeko nanga na banda kobondela zemi bima. Zemi wana ngai mama oyo ya mwana na fungolaki déjà porte ke zemi sa nini ebima. Na butu batu bakomi koya kobundisa nga babimisa nga zemba ofina nga awa do babenda nga mwana ya kobenda Nzamba alobi ekobima te. Yango baloba so Nzamba azoloba imona makomi j'agirai qui s'imposera do bafina nga zemi ngo pe bima mais zemi ana to welango ebimaka te. Mukomusu mwana ngo apema mukomusu mwana ngo opema te. Mukomusu mwana ngo azobuje mukomusu mwana ngo azobuje te. Ngaka nazomona kaka amikufela sa nini abima. Parce que souffrance on a ok ko mona oda na yebi na vivre na 115 na ba neso combien wana ba 2015. Na ndo traverser na bana nga miki mwana ok na bango bandeko na nga nzela cimetière na simba bana nga fu koto ba tchaka biso pe hotel moko ya mame mwana kati bana nga biso wana na balabato kati cimetière na tongo wana na keswa biso na ketika bana classe na ebisko souffrance na na zemi de bo mona pe ba preuve nde bando tikandi banda sko na zemi. Me bandeko na nga miliki yo nga na lakisaki Nzambe naza incapable ya kopesa bana nga mwana nga miliki na osomba ona mbongo nini na kushi na kozwa wapi. Bandeko na nga na komeka kokaba bakushi. Ndeko na nga miliki na ndako ti lelo na loba na bilo ti lelo oyo mwana na nga kokisa 3 ans. Mais na biso miliki ndenge yaka na kati ya ndako lokolo eloko pamba so na bina tombola bina ta chasser wana na video na dakisa bino na komande koteka miliki ya bana. Na koma koteka miliki ya ba bébé. Na koma koteka ba paquet ya couche ya bana. Yango na kendo teka miso na ba wenze na biso awa. Pona oluka mwa système. Na teka ka ba miliki wana ba bébé na ba couche. Nzamba lakisi nga soki yo oza incapable mais je suis capable. Apesa nga de la prière nanga bana batikala kozanga pelote lelo na obokola bana nga na Nzambe. Na bokola bonga na Nzambe. Bazanga rape eloko te. Pour moi son avant pe bonzamba ibi nazana ngote. So pe nazana ngo Nzamba ibi ke azana ngo mikolo azozwa oyo ko sunga bana ye. Na oke ko tambusaka biloko pona sunga libota na ngai. Alors boza makasi bolemba te. Nzambe mtapesa pe bana pe Nzambe mtabokola bana. Nzamba opesa yo mwana. Nzambe apesa nga mwana pe ya mwasi ya ba GPT ya kanope o esala susu na tuna ka bandoki banda ko tselanga matata makelele bakenda wapi. Satan pa yela ngai ye pa lobaka nini ngambo na ye. Boso comprendre Nzamba opesa bino bana yango na ekokourager bino na mwa lisolo o ya sœur Rebecca ta lelo maman Rebecca akoma pe na bana 5 ata za ye moko bokola bana ye mais na bana 5 bandoki balobana obota te. Alors bino bobota na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth 30 minutes koki to répondre na ba voice ya ndeko mwasi. Na lakaki na baki so na sali video na otindela yo na répondre na ba question na yo oyo o tuninga to musupeza question ya mituna ya ba mama pe belé et koki pe kosunga ba ngape na yeba pe na tuna pe question oyo batuni mama Rebecca. Yango na lingi na ibisa bino bozala makasi bozala toujours courage. Boza makasi bozala toujours na makasi na courage Nzambe asala bino pe grâce mwana za na eloko te pa ya Nzambe na moma na ye Nzambe apesaka bana. Question ya liboso to bandi yango ezali 4 questions 4 voices sera tunaki to yoka na bino pe to répondre na kombo na Yesu Masiya Nzambe apesa biso ka maele ya ko répondre. Shalom mama Rebecca. Nalandaki message na otindaki Pyramide News TV na sepelaki makasi yanga motuna nanga ezalaki kaka tana bana koyoka ngo motuna nanga ezalaki boye zela na kanisa tango sikoyo na vi na yo
est-ce que ezalaki mpe na babiloko mosusu mpe batekaki par exemple oyo batekaki libala batekaki bana tout ça ndenge nini osalaki siko ntango okomprenaki par exemple kevi na yo ekangama boye priere nini obandaki kosala mpe verse nini ezalaki moninga na yo na ntango wana epasi par exemple moto mosusu azolekisa na stérilité omoni ye akangami kaka na Esaïe 54 na sens ya bongo verse nini oyo okomisaki moninga na yo to obanda kovonda yango kaka bongo kaka eke nzambe ye na grâce na ye asalaki yo ngolu yango wana est ce que mpe na parcours na oyo obandaki mpe kotanga banzembo bapriere no banda kosala mingi ya seki ndenge olobaki banda kosala retraite ya kolia te komela te obanda komela kaka te ubien mosusu ezalaki osali retraite na yo me ozolia bafruit mai ozolia fufu te eloko ya kilo te yango wana mwa mituna na ngai ezalaki po bamituna mosusu batunaki kuna barepondaki yango te na video yango wana vraimen nasepeli makasi eza témoignage ya monene surtout na ntango oyo il faut kozala na saint esprit poso oza na saint esprit te eza pasi Oh Serge tolandi na première question na ya atuni biso atuni nga mama Rebecca mpona makambo na oyo ya kobota ndenge obota est-ce que eza mpe na verse moko nde baloba mpe kobota te msiko batekaka mpe organe na yo moko ya nzoto na makambo eza spirituel ndeti na yo ti kotémoine baloba na nga na kobota te nge ezalaki deba nde na butu ke nga Rebecca na kobota te olimbisi mais est-ce que ozalaki na verset biblique oyo bandai kobondela to ezalaki na bible verset biblique pe oyo ozalaka kotanga mingi ou bien bandai ka kobondela no bongo kaka ndenge yo bandai ka kobondela pe nzambe ekosala yo grâce? Oui, vraiment ndenge sera lobi vraiment nga makambo ya bible nano nayebaka na ngango te. Même koyeba kotango nazotangela bino lelo eza ntango nzambe abengi mutu akopesa na bakapasité da mamakoki. J'espère vous comprendre. Au moni témoignage j'avais mon tuto nzamba bungiso nga déjà classe na ngane na kendaka déjà ba baby saranga na nzela classe. Nzoka ba ibaka na kozata mutu public lelo so na otangela bino ba minoko mingi kozala mwa malamu. Dia ba baby sa mpanzu wana. Mais nzambe comme abenga kanga alobi lukanga na kangola yo, nzamba yebi oyo bango basalaka na vie nanga. Bango moko parce que so bozong na témoignage na kala na betelaka bino na témoignage na mona bato mo babimela balata lokwa ba Nigeria ba cowboy boy baloba yo to bongiso po salela biso ke na ngambo wana pona nini donc nga déjà nzambe pe abenga kingai to nzamba benga nazaki na nga na mayele penda te onde ti lelo toza na ototanga ba verset biblique to kanga na prière bobo nga to nzamba benga lobi bitumba abande ko expliquer papa bitumbo nazaka ko bunda ya bolumbu wana na matata na nga na moyibi na nga ezanga ite eza bachanga nde esprit mabe bakotisanga molimo mabe na kati mondeke fude gadara akina milimo mabe na kati na ye nga pe mama Rebecca na akina molimo mabe kati na ngai ne nzambe molimo moyibi parce que nga façon na ndeko kendeka place yo tchembo place na kozwa na bunda te donc esprit déjà ezaki déjà ko cibler ba place wana kende zwa awa kende bunda bu kende swana bu kende bu donc na ki déjà manipuler alors nzambe nda benga kinga po kangola nga ton nzamba bengi mutu po kangola yo ezaka pe na mwa faveur moko boye nzamba olinga pe te olela mingi onyokwa mingi déjà ton ba débat wana ebandaki déjà spirituel ke na obota te nga pe mayele na telema na ba verset biblique nazaki na nga na ngote nazaki na nga pe na mayele te kota molimo pe mayele te physique na aki na ngote o nyonso na komi boye eza nango ka Saint Esprit botunaka ye komona se Rebecca posé boye koloba boye ezalaka Saint Esprit penda zio boyo kaka ye nenga lobaka je suis le réparateur des brèches nga vi nanga ezaki vocaliser na mibali vi nanga ezaka vocaliser na o na yebi donc nga na banda oteya bino leonde na oteya bino na linga na banda oteya bino makambo ya bambetu omoni nga na vi nanga na lobaka na vi nanga nde nazala abuna mayelo na yebi ya makambo ba mibali na ndote ba mama ndeni ba répondaka mobali ndeni ba solola na mobali dialogue za ndeni rovantsa ndaku na yo ndeni ba memaka likam so mobali a tromper yo to mobali asali yo bo omama kamngana ngana yela bino na mokili peuple de Dieu yango wana bolinga bo yebela ngana kashi wana mais les réparateurs des brèches déjà monabi oyo abungi déjà nzela azana nzela molili oya azwaka mutu na nzela molili akotisi na nzela pole yenda bongisanga mpona komona komi lelo alors ta na bande kolela na bande ko raisonner nde sikoyo masumu na nga
Moi siko nzambe abengi okomi siko mwana nzambe. Siko nakomo analyser siko ba péché na sala. Ben kindoki na sala ya kolongola bazemi parce que c'est la sorcellerie. Po bino bolinga bolamba lisumu. Tout ça là c'est la sorcellerie. Pour ça la Satan ezate poza ka ndoki conscient. Satan okoko salele bino bato bonio kwa makana simba kisi te to musu mutu asimbi kisi asali mabe mukie me yo mutu simbi kisi te otangi na mutu alongola aboma na monda molili ya bondoki to musu abina saka 2 sacrifices 3 sacrifices me ngai na vinanga to mususu na sala 3 sacrifices te na longola bazemi ana baza bato eza ko boma. J'espère que bozo comprendre po bio bolamba masumu. Kosalela Satana na lingana yebisa bino, ce n'est pas faux simba kisi, ce n'est pas faux alandoki. Soza dia muyipi, wa mutekobu, wa mutakufinga kabato, wa mutema mabe, oza jalousie, ozo servi ye yaya. Yende maître na bino, kolo jalousie nde ye, ndoki nde ye, mobomi nde ye, molongoli bazemi nde ye. Makamwana nyonso utapana, epa nzambe kotoyo. Ana ba principe ne tellement il est très propre. Ana ba principe na ye, so koti na nzela na lande chiko comprendre que wana nda osala ya mabe. Ana bandana aka kolela masumu na ngai nazaka na ministère komba so na bambani na mabele bandeko na ata na lati pembe pembe batu lelo kutu lelo to koma misu fier so ke ko sambela nzambo ni ko fuka mate po talo lati bien e ko masalto bi église nde nini ngas ko na banda otala wana te ngaso na lati na nga pembe pembe ya ata so ka adoration bandi aka adoration ya église wana nzambe na ngai so bato bakoti lola te na kati église yana seke bayebaka nzambe te so mpe bato babimi na église yana bayebi nzambe te baya bato batangamaka babunga adoration ya ministère ya komba nde alokanga mpe bato so batie yango ndeko na nga na ana mabele na ndo lela miséricorde na nzambe alors nazwa grâce ka bongo eza nango verset te repentance sincère. La repentance sincère ezalaka. Omoni ba repentance musu biso to sala ka osala ozonge no masumu na yo. Eza bilo musu pendo sala repentance pona yango ya yo bosa na yango nzamba lingande bongo. Ayebi ke wana oyiba. Na boyi penda muyibi penda kwa zwi penda décision ayeko sunga yo akomiso makasi siko na décision zwaki. Nde nzamba salanga kaka grâce. Nde na lobi pe ko jijenga selo bato mokite la repentance ya conscience ya mabe nanga. Aujourd'hui, je suis mère des enfants. Donc, ezate na kangama ina verse mo epesanga longa mingi nanda ko taper ba jeune te pona mabota. Nanda ko kota jeune pona masumu nanga pona besprit okola lobaki eza kati nanga nazala délivrer. Yango nanda ko lelele mingi. Peto nanda bonde la bongo nzamba nda ko bimisa besprit wana kati nanga nde na uta ko loba na témoignage nzamba salanga délivrance ava ba passer ba na uchacha nga mabuku. Mona kati ya jeune nzamba longoli salite na ki kuna batinga ka mabuku. Nzambe si asali musala spirituel kuna batinga ka mabuku. Mais on zaki na mayele te ke na vexé bo na zaki na ngango te pas plus à l'époque na zaki pe na vexé na Bible ya France ya lingala te na na Bible ya français mais na ndo yeba kutanga pe ngote mais Saint-Esprit de Dieu soit lingina tanga likam so ka lingina comprendre likam to linga fortifier nga ya penga mama mayele na tangi verset yoka ngamo na tangi penda ko e bande pe suka na tangi bien faire comprendre na faire comprendre yani na tangi pour asalela ngai. J'espère beaucoup comprendre. Moi ba Jérémie wana yazaka ko pesa ngango ko pesa o mona peto na ke na tangi esimbi parce que ye muta a poussé ngai alors au moins pe yekinga na mutu na ndoto moi pe na tangi ou bien na yoki maloba wana mais ezala pe na Bible mais nazalaki te ke naza ba vexé moko boye ezaki ko pesa nga makasi pona na joie victoire na ba vexé wana te toleki wana eza grâce o nga na joie eza grâce eza moko ya ngolu mais nzambe pe osala yo grâce osala yo ngolu parce que abongwani te le même hier aujourd'hui éternellement. To passer na deuxième voice yango wana musu pe na yokaki oyo ya retour wana olobaki ma prière wana vraiment ozomona nga vraiment nzambe alobi nanga te ona azongisa retour mais omona motu mosusu apesi yo message ke nzambe azongisa retour na moto asalaki yo mabe ebimi déjà plus de 2 fois message ya bongo sikonga namona révélation mosusu ezalaka ke motu moko nayebi bien asalelaka santé na ngai motu moko asalelaka santé na ngai motu wana asalelaka santé na ngai eye sikoyo aza na santé malamu ngai sikoyo naza na santé ya kebakeba yango na bana oloba prière nini na bana ko réfléchir na tongo na butu na baoyisa nzambe verset nini ko accompagner ngai na récupérer oyo ya ngai
bamosusu baexploitaka moto oza na mbongo na ono ozobika yango te bato mosusu nde bazobika na yango to bamakambo eza terme ebele na bafamille africaine so nzambe afongoli te me bateknike mosusu ya priere nde eza te ozomona posimba vraimen. Awa sera la deuxième question na ye sera alobi na nga ndenge nzambe aloba na nga oyebi to na bete bino na témoignage mpona okezongisa sida diarrhée ya sida wana babwakela nga parce que nga mona benga yango diarrhée ya sida parce que ezalaki mokebuke toilette opema te yango nde napesa okombo diarrhée ya sida. Alors diarrhée wana ya sida babwakelaka nga maladi wana ya toilette ya seconde la na toilette nde na bandaki kolela nde nzambe abike ezongisa maladi o place ozwaki yango déjà na mutu na nga so nzambe aloba likama na mutu na nga atiaka nga déjà mpe eloko donc na comprendre déjà place nazwaki yango na comprendre déjà ezalaki mpa mamani. Après nzambe na bolingo na ye ntongo aloba ye na nga bongo atielaki nga mpe mutu na nzela papa Alain napesa ye mbote docteur mama libala na boya mpo ani mobala ya mokuse papa bato naboyaka mpo mobala ya mokuse mais lelo nga ser na bino na libala toseka nano papa bato frère Alain napesi yo mbote sikoyo ozali na mwasi na bozala bien kozijaka bato ce n'est pas bien ser ete ape bino tala yo nakoma singleton tala yo nakoma célibataire likolo akojijaka mibale soki ayebwe natalikanga oyo aza mokuse so nayekana tenga vite aza mabe mobali mpe sengaka aza kitoko mpo apesaka moto amvi ya kosoloane bien oyo mobali elongi déjà figure donc eza bien donc kotalatala mibale tala omoni kojije yaya nafuta bapokase nzambe na ngai peuple de Dieu lelo nafuta bapokase donc ngati nde navandi boye mpe nako tobenga oni yo tuli na conséquence toloba bongo moi nzambe so asala une grâce faut saisir opportunité ça va tosekaki yango wana donc vidéo zo continue nalinga na telema natala kasi na pause nzo na en direct alors mpona yango frère wana tema alingai nga mpe mingi nzambe mpe atia epeyeka ye na nzela na nga aexplike nga kende loba bo napesa bino deya na témoignage to mpe nakendaki kuna nalobai ka ndenge frère alobai mpo naye na explike yango maladi wana mpe ezongaki nde matata emaki oyo te ezalaka diarrhée ya mwana boyeboyeboye elukaki makelele mwa moke oyo te ezalaka ya moninga na yo mama na mpe andaki koboya ngai asalaka retour nde kaka baexplikaki ngai. Alors mutu na mutu toyovivre makambo différent mutu na mutu nzamba osalela biso ekokani te kandi saint esprit akaboli mutu na likabu na ndenge nzamba akabolaki batala moko apesi detala moko apesi moko toza mpe kaka bongo na plan spirituel. Alors nga nakende kozongisa makambo mosusu mpe nazongisaka kaka boye makambo nyonso te nzamba atindanga keye na ndako wana ke kozongisa eloko basalaki yo non mpona korécupere okorécupere kaka na moyen de prière ozobondela ka Saint-Esprit nazokende kozwa nyonso oyo ya ngai na lisungi ya Saint-Esprit mais sikoyo na ntango ozokende korécupere fo sengaka Saint-Esprit alata yo molimo na nzambe akomisa maloba na yo na nguya mpe Saint-Esprit yo nde oyebi bisika batia biloko na nga Saint-Esprit yo memanga mpo nakende kozwa babiloko na nga Saint-Esprit de Dieu yo oyebi place bakunda santé na nga Saint-Esprit de Dieu yo oyebi place babomba libala na nga babomba esengo na ngai yo nde mema ngai nga na nsima na yo elombe yo liboso Seigneur parce que barrage batia yo tokolongola yango po te nga naleka mpe simbisa nga yanga nazwa yango na récupérer yango mo prière nasalaka nzambe amlobi sava comme olobi nga nde na mema olelo nga na cimetière yaya na kota cimetière na butu na monde spirituel na likolo prière ko récupérer na kenda na cimetière na ke na poche ya kokwa ba mama na biso nde kuna na kenda kozwa mbongo na nga mutu akufa na mbongo ya bato nga nakendaka tina poshi na ye take mowei nakebimisa mbongo na nga récupération mosusu ezalaka bongo eza physique te na okesimitia na tumboli libulu na bandi kobimisa ye na bandi ozwa eloko na nga na poshi neta mosusu na omona yango te mais na plan spirituel c'est lui qui a fermé la richesse des gens nga nakei kozwa ya ngai donc ko récupérer mususu elongo na Saint-Esprit parce que David azoloba banguna ne bazingaki elokola banzoi mais na nguya ya nzamba panzaki bango donc yo po récupérer na nguya Saint-Esprit yo po ozwa mabota na nguya Saint-Esprit obala na nguya Saint-Esprit ndenga zana il est tout pour nous elle est prête à tout elongo na ye penda bo sa charger nyonso ya yo kozonga. Et bon, maman Rebecca, yo pozo le banabiso tout de suite. Ah, yo po tula likolo ko juger ba. Tu sais pas capable pas peso libala. Maman, bon libala ekufika kala mingi te kaka nzambe pas peso libala parce que vous en a raison. Ba bisi bino le carbon. Le carbon te.
nzambe avandisaka mutu prioritaire ya nzambe priorité na ye na vie na nga eza te kaka nakota libala na bala priorité na eza na yeba nde ye mpona comprendre ye parce que liboso so nakweyaki eza koza kozanga mayele parce que nga so bato bawanganaka lole ya témoin nzambe alobelanga mo mpo abikisanga momena tikala kocomprendre te alors akoluka te kozanga mayele na kotio lisusu apoza raison non akoluka ferme yo akolisa yo na mayele yo kasi okoli na mayele ya mokili na ya bomoto nde yango wana nde eza priorité pa nzambe ye fo akolisa yo nde na bonzambe na ye mpo soki likambo eyebi soki faites attention likambo eya o comprendre mpo kima likambo wana elobi te so oza raison pa nzambe nzambe akiteli yo nyonso ozoluka brr nzamba apesa discernement vie na yo fo koma témoignage mpona baninga mosusu mpo efortifie bango lelo tona oyebisa bino boye diable asakana na biso kana espace oyo soki eza na ota nzambe te parce que naye kocomprendre yango mayele ana na apesinga saint esprit parce que biloko nyonso banda omoniselanga mpasi ndeti mabota na bamwana basi na kobota nazwi na nga yango na bopete bandeko na nga na grâce siko pourquoi bandeko nyokola nga bongo baotianga basusi mpona nini parce que ezalaki nanu temps ya nzambe te me ntango temps nzambe ekoki yango lelo na témoigne yango lelo nalobi est-ce que bocomprendre nzambe alingaka ke tocomprendre tokola so tanke tokoli nanu te toya babebe totikalaka babebe ye alingi totikalaka babebe te mpo libotana ezobunga na kozanga mayele topase na troisième question motuna mosusu mpe ezalaki est ce que yo mpe na délivrance na yo ezalaka mpe motu moko mpe ya famille na yo mpe asenkarna na nzoto na yo moto ya famille à part esprit ya mbindo est ce que motu moko mpe ya famille asenkarna peut-être na nzoto no na ntango akala ntango ozalaki nano chrétien te okoko esprit ya nkoko no eza kati na yo elako mpe olobaka wana nalandaka mpe mosusu na belende témoignage wana koloba motu ya bana bayibaka nga na yoka na famille na biso babanda koloba ntango nazalaka mwana moke bayiba motu na nga mpe esalama mpe te mais eza privé nayebi ke nasuta yango likambo oyo sere nde alinga tuna nga est-ce que na délivrance ya vie na nga est-ce que nde bapaster babondelaka biso boye est-ce que esprit ya koko na nga ntango mosusu esprit mpe ya motu moko eza question esekarnaka na vie na ngai mpo te badelivre nga na yango eza kana ya molimo mabeka to deja nzambe azoloba esprit mabe eza kati na yo deja eza incarnation deja mobimba ti nde nabetela bino na témoignage deja to nzambe aloba lukanga na kangolo mpo esprit wana eza kati no eza yo te molimo mabe akati no deja incarnation kutu koko kutu bien mais oyo nga batiaki ngani ezali koko kutu te mpo koko na biso makambo so elongola mpe basusi babi koko na bino akota kati na yo aza koko na biso abotaka mama na biso abotaka mama na biso malgré aza ndoki ekokarne kati na nga ndoki okutu nayebi ke ange nayebi te donc demo kutu nayebi na maîtriser ya famille mais oyo nayebi te bandeko yo azali kati na akuta leki ya famille yo ozoluka ya koko sere na nga ya koko kutu bien mpo koko na bino nde alingi asekarne kati no so asala nini baobimise kaka mais oyo azali kati na nga se Rebeka azalaki ya famille te azali molimo so bakendaka kolokotela nga oyo baye kokotya nga kaka milimo oyo ndo avanda fu de gadari ezalaki ya koko ya koko te donc nzambe akangolanga na esprit mabe molimo mabe soki azwaka wapi so mpe molimo ezalaki koyengayenga soki ya famille ya bato yaya azangai place ovanda baboma ya vin soki te ye azalaki molimo ya bitumba soki mpe ya katiere nini yango oyo ya katiere moko ya kala ye nde ayaki kovanda mpo na banosatika na makasi na kuba yaya namona mbinga te namona mutu te obetanga omona mobali mwa mobali nde babangaka likofi ne baotala loboko ya mobali ebanga me ngai yaya naomonaka mutu obetanga ete yaya est-ce que eza na sens wa molimo ya katiere te yaya point d'interrogation nayebi te mais ezalaki molimo mabe donc likambo ya koyiba mutu aya mpe ka likambo ya kolanda délivrance parce que tant bayiba mutu à n'importe qui te bayiba mutu ya mwana nzambe oyo aye na mission oyo aye na elaka yango balinga baboma Moïse ya so moni baobundisa yo baolika bayiba eloko moko ya yo papa oza héros donc bato oyo bamemaka biso nde pa bato mabe mpo bakotisa biso bongo ya soki mpe yango na bakotisaka nga mpe mosusu bayiba likambo mutu te funa interroger libota na ngai bandeko na ngai dans ce sens-là, comme ils à côté na yel nga qui expliquer les kamne na yanule on les a privé parce que nga pe mwana nga tona botaka bayibaka ye mutu na kindaka mama likinanga memanga pa
seme ki na bokilo na ye asalisa ye bango baza bato bakangaka mitu mais siko bato yango mpe bakangaka mitu yango baza mpe na nzambe te aokanga mpe mitu yango na nguya mpe nini mpe diable alukela biso makambo akope kointroduire mwana na yo eloko ya mabe na nzela kaka ya kokanga mutu wana eza déjà une porte d'entrée donc tous bato bakiyiba mitu na biso bamama tobota mwana so bayiba mutu tozaka bato ya kobondelaka mpona bana na vie mobimba parce que biso mo mpe nde toza boye et tozaka témoin ya bavictime ya bakomba spirituel alors oyo nga na kokoloba nzambe aloba na ngai eloko moko oyo eza secret na kopesa yo makila na ye ate eloko eza salite ndenge nini makila na ye elongolaka salite wana nyonso alors makila na nzambe elongola nyonso oyo baplanta balona na kati na biso bana ya nzambe na mabota oyo touti parce que nakotiaka ndeko te parce que biso nyonso toleki na banzela na bafamille tokutani na mibali tobimi na mibali oyo toyebaki betadame na bango te mais rien n'était possible à Dieu tout c'est possible à celui qui croit délivrance ezalaka processus nzambe akangolaka biso ntango nyonso ata oza mosali na nzambe babwakela biso toujours baflèche nzambe oyo tobondelaka akangolaka biso toujours alobi le malheur ate souvent le juste tokoti na question mosusu mais l'éternel délivrera ouais bongo wilolenge mpe ozwaka mobali ya mabe mpe na kati ya eglize tusa wana mpe bombi nde esuka sope toyoka ya témoignage na yo ya kobota na yo bombi oyo bombi oyo bombi bozela nao bandeko wilolenge mpe ozwaka mobali ya mabe mpe na kati ya eglize tusa wana mpe boyebisa na ngambo egypte molili oyo bombi. Ok, ça va pas de problème. Dans la vidéo, il y a pas de question. Ma prometa qui est dans la vidéo, il y a toutes les questions. Comme si vous avez dit, il y a des questions. On va sur la réponse. On répond dans la vidéo, puis dans la vidéo, on a tenu na WhatsApp au talent. Merci. Merci beaucoup na sepel makasi. Eza promesse na lakaki ye to solo laki ba question ye nga na poser ngo na baki nena osala ngo pe vidéo na kota ona kati ba maman bobo takati bo comprendre que c'est Rebecca zo grâce ko zo pe grâce ko zo pe ngolu mais la repentance sincère il faut la ba porte belé pe ya ko abandonner makamusu na se na simoni eloko esala mutabika grâce eloko esala mutabika ngolu ezalaka vie to sala ande na secret o kanzambe nda monaka o bino bomonaka te mwende na vande ya bomonaka se Rebecca se ka yebi nzambe nzambe abikisa ye atatola me na coulisse te to bino bozate na sala nde nini liboso na nzambe yango na vie ezangisaka bato lola yango na nde vie hypocrisie yango monaka nzambe kande mataka ya expose biso na nzela ko expose bato eza pe ka nzela ko bikisa pe ka biso nzela ko benda biso pe matoi donc mais oh nonina lobalobi Maman Rebecca expliqué biso pe ndengo na église po ko so mbali ya ndoki po tongo betela biso zwaka papa na kati ya église ya ministère ya combat spirituel papa na zwaka papa la bino asaka engagé bato baza na ministère ya combat spirituel ba jeune engagé baza bato bazoteya biso ya ko ba frère bateya pe ne bekodini alors na zwaka ye kuna na kamwe papa pa na ngai nde alingai nzambe te pa na ngai donc na témoigner nzambe libala kufa donc osala ya nanga nzambe ou bien libala donc na ozaki na choix te na ponaki nde nzambe boye baka se Rebecca lobaka na bino o eza ya solo makamusu na koloba te po eza privé pe eza somo ya njoto malili o na viva kuno na mona kuna na koya ko exposer te nyonso ba video etikalaka bana na kati to boyi lobi bana baba kamana baba na papa na bino azalaka boyi tala mama bino kota lobaka boyi botala ba video ya papa na bino donc nyonso na famille ezali bana na kati ya vie privée mais ya somo ezalaka na kati o se Rebecca na bino amona lokwa na sika na lekisa nyonso na kosika mais ça fait trop mal jeune fille okuta na makambo yo ibobali na opona libela ovanda na opona libela tina bota kibana nga ya faso ko popola bongo ezalaki pona makanisi nanga ezaki te po libalo ekokufa pona zombali mususu wana ngai na gérite nga na géré na botata mwana moko to mibale pona bina ko continuer vina nga mususu toka mwana moko na géré nanga mais lokwa na vanda ka déjà libela nga ndezaki ou bien nzambe ou bien libala soko tali raison libala oyo yanga sere na ba frère oyo ekufela mutuna makolo eza nango te
na mona pete de côté famille batele mapena ba lobela biso teme ezalaki nango spirituel ezalaka nango mission bazwaka ba détruire na bango étoile nanga pe vie nanga pe bavandisa nga po mabala musu na expliquer bino déjà ezalaka nango prison yo zo kanisa na bali nzoka batio na prison satan akangi yo na boloko po servir nzambe te apwaki okuna po te étoile na yo esala te abwaki okuna yo kasi libala ozolala ozobota nzoka nzambe ayebiki oyo natindela ye makambo te tabisika zoko ake komikotisa mpe libala na nga ezalaka na mikotisaka na pasi me ekokaka mpe kochange mais tellement moto alingaki na ye nga te ato milingisi bolingo baforsaka te yaya tellement nalingaki me moto alingi na ye nga te video ya mbala nsima nakoye koyebisa bino mobali ya ndoki basini nini okoyeba mobali ndoki mpe basini okoyeba mobali oyo alingaka yo te nga sikoyo na mie place akoyebisa bino yango po te naleki na nzela wana alors lobi te bato basambelaka seigneur nde baza bana na nzambe yango wana ka ser Rebeka ebetaka se te bao bana nzambe solo batunaka saint esprit ya solo molimo ya vérité oyebisa bino vérité même ata bato bozolanda saint esprit aza mwana yo nalandaka ye oyo aza maloba azoloba seigneur ezouta pena mpa na ye na motema pena mpo na biso tobika bolamu na yo nzambe soki azoya mpo abungisa biso seigneur longola biso na nzela na ye bobondelaka bozangaka te nzambe alola apambola bino j'espère na mituna ser atunaki na pose mpe malamu na répondre malamu na baquestion na ye mpe na répondre malamu yaya na église mpo kozwa ndoki kuto magicien monene mpe kozwa moto patikaki kolinga yo te me mwana olobi mwana nzambe donc video ya nsima ser Rebeka kotalisa bino comment koyeba mpe basini ekolakisa msu nzambe alobeli yo te na ndoto mais comment voir aussi dans les signes alors naopesa bino basini wana na video etikali ya mbala nsima bolanda video ya nsima bozwa basini ya mobali ya ndoki to mobali alingaka nga te na motema na ye nazalaka te na motema na ye parce que kuna tokendelaka l'amour no s'il n'y a pas l'amour comment je vais savoir ça parce que yaloba nanga na monoko il m'aime alors baprévenir kolakisaki motema na ye elingaka nga te ser Rebeka na nyonso wana na viva mambo ebele yaya na koyebisa bino nzambe alola apambola bino tokutani mbala nsima na video mpona koyeba basini ya mobali ya ndoki mpe mobali alingi yo te na moninga mpo alingi yo te toyeba ngo na bavideo oyo ezoya na nsima ser Rebeka pesi bino bye au revoir.